Bonsoir tout le monde. Ezangai mokolo makambo ezotambula na réseaux sociaux. Nazo expliquer mokili mobimba boye. De un an nga mutu na publier ba image wana te. Nga mutu na publier ba image wana te. Natikala ko publier image wana te. Ngai nazalaki mwasi ya assistant ya mukuna. Ceux qui mukuna a voyagé, yi mutabando tika na église. Yi abando pesa prophétie, mukuna soteya. Tout le monde na église wana mbimba yebi kancha. Nzambeo. Kancha abalaki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makambo nyonso. Kancha yiko bela makambo bimi emire na église ke bacheli poison makambo ebele. Kancha kufi. Donc kancha kufi nazeli babenga ngai pe pona makambo ya bien babenga ngai te. Na yiko yoka bisinga ngai parce que mukuna azilo pango ya limité apesi grand frère ya mobali nanga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya limité ya bandal yende mutazo gérer yango kuna. Après na silika na benga mukuna yamba ngai te. Ta on a eu le menacer mobali na ngai azana ba na mususu oyo abota na mwasi mususu avant ngai. Na bengi mwana wana ya liboso kapi to sololi ngabi kapi me popesa ngai penga na zumuna clarté boy. Et comme il y a complication, na yako kangisa mwana. Ta on a kangisi mwana yeko ndima apesi nga quelque chose ya mbonga. Alubino no muko nandi mutaza na responsabilité bilo konyosi muko nandi mutazo gérer yango. Après ça ba yeko tika mwana. Et ko vanda na vandi 19h moko na moni maître Roger maître ya muko na bengi ngai. Oh maître Roger wana azalaki maître ya mobali na ngazaki maître ya kancha. Tant kancha azalaki na bombo. Après akoma na ye maître ya mukuna. Tant wa bengi ngai alobi na ngai oh non me vie azana posa na yo pour la makambo wana. Tant on a komi ezaki 19h na komi na kuchimu kuna wana to sololi oboni mama weekend wa benga bino nazalaka nanga yo mobali nanga akufi ozi mapango kaboli obosani ke ngai pe nazali na tikali na mwana te. Wow. Ozi mapango kaboli na ndenge oh non ba yebisanga yo zalaka te voyage akosinga bongo. Oh yakalobi tant na yelobi oh omoni mwana oyo azoloba mwana mobali nanga omoni mwana oyo atata ngokanisaki kapinga na boye kikoya parce que mwana oyo amankanga yi mwana oyo na yebisaki place wana ke balocataire bakota te yakotaki balocataire na nkome na lingaki na kisaye ke ye azana makasi koleka ngai te ngai mutu nazana ba document makambo nyonso to soki olibi makambo na lingi na yebisa yo na kopesa document wana. Sikoyo na bureau na iza lopango mususu ezala en face na bureau na ye wana babetango batolo boye bazotonga ngo sika boye ayibisinga omoni soki ondimi na kopesa na parcelle oyo après na kobando pesa mbongo ozongela makambo na bando kende bashini banini ngai me pas avec nazo vanda na ndako abato sikoyo na mbongo aloyer awa okale obolinga bapesa ngai te finalement ozolinga ngai na suka wapi na mwana o na ko trouver solution de na sinamonio déjà kendo ya lobi na 10h. L'hôpital on a commis à 10h. Et veut qu'à lobby, condition à l'engagement pesa yo, na coucher na yo, soit na zo deuxième femme. On a dit non, on a connu ma deuxième femme. Après on a connu ma bêtise on a été. Mais na ibise ki na depuis mobile na ngaza na bomo, na bando bango makasi après mobile na nga akoli na maboko na yo. Yo mutokoli sa mobile na ngai. Mokili mibimbe yebi ke kancha akoli pa na yo. Kancha akoli na maboko na yo, kancha akufi na église na yo. Lelo tango yo kozwa ngai. Tant yo kozwanga mokili bakoloba nini quand même à répondre nga lobi asa akufi esali nini ngabi oh do makamusu nazoka ke na liwana yo pe ozalaki na kati ça veut dire eza ya solo oh non na lobi na nga sa akufi déjà ngabi me yo okushana mwana ya akushana mwana ya mobali na ngai mushinga akushana mwana akushana yi après siko ndiko kushel susunanga oh bango baza bato bandundu esali nini mikanda lupango yango oyo ozo souffrir oyebi ke mikanda lupango yango okene okangisa ye ozu mikanda lupango te ngai naza na pouvoir na mboko oyebi peke naza na pouvoir na makambo nazo ba pona président aza na confiance na nga makasi ata oki okangisa nga mpe bakokanga ngai te
sikoyo ngabi mena mutoyo na makambo azolo abangi singa pe ngabi bien sûr azani na pouvoir na bi nazana esika okangisa ote ngaza na pouvoir to yo muto ozana pouvoir après eyo ko sala na zongi na ngai tant na zongi okende raisonner tant na zongi 3 jours après na bengi ndeko na nga moko na expliquer ye na expliquer ki ye na no place onga na bando vanda mukolo ndako na yebiseki ye ngabi tala mutu na kosi ye na kombo ya mutu mususu ke mungu azana problème moko mbali na ye akufi ke osenga ba bien na ye mungu na lobi alinga kushe na ye alobi pona nga ya sala na ye te mais fi wana azo souffrir na ko solo la nande ko nga moko ya mobali na kotanga kombo na ye te ndeko na nga alobi na nga mima mutu wana azana ye na munoko makasi ye wana alobi azana pouvoir pona nga ndeza pona intérêt na yo ndima kaka après na efeka bengi ngai osala pinepsi naza na ndako yaka na bureau tana komi na bureau mama oyebi kinga na bandeki olingo depuis kala tango bando ya na mobali na yowa nazokata makambo na bino wana na yoka masolo na yoke yo bandaki kosala ebo ifalenga pe na yoka makambo wana soki oboyi nazo deuxième femme ngana za prête ya ko changer vino na seconde moko ya moke mokile gangi famille no balobi ke osimbi kisi nazaki na moment moko ya faiblesse na bando vanda na ndako abatu place na vonda ki wana pe nazalaki manipuler wow donc namoni ke na mwana pe namoni na suki naza na eloko ya kosala te ata na ememi na justice muku naza na mbongo naza na mbongo te na kosala nini na ye kobenga maître na ye na expliquer maître na ye maître Roger azalaki maître ya mobali na nga komaki maître ya muku na expliquer Roger tala maître Roger bisinga bi vie oyo soki ayebi ke nga na yo yebi makambo oyo aya omona nga mabe mais oza mwana mwasi soki omoni ke eza pour l'intérêt na yo je préfère mami ezali ko perdre te sala yango nde na sala na nga yango tango na sali na yebisi siko tokokende wapi na hotel ou bien na tokokende place nini alobi na nga non ngai na ndenge na yebani tosalaka na bureau nga bimi na bureau eza place osambelaka bato no wana etali ngai na bureau na ye na nsima wana aza na kamwa eloko moko boye lokola tete royo eza matela afongoli yango alongoli mesa kote bato bavandelaka kote ya salon wana atandi matela wana na se ya tapi wana adeshabille akushe na nga ntango akushe na nga ndepesi epesanga mikanda parcelo non kende oya alobi na bosani yango na coffre na ndako epa na nga apesi ngai mbongo $100 osonga na yo na kobenga yo na poko na 19h yaka 19h ntango na ye navandi wana muku na yamba ngai te 6h ata bato nga mpo ngai nazomema ngo na justice likambo yango te ezalaki déjà na justice après nakoma benga muku nazoyamba telefone te nakoma benga nazalaki na réunion na président nazalaki na présidence boyeboye makambo ebele ngabi ok alobi kende oya alobi ntango nakei lobi wana na ye babengi ngai mbangu d'urgence na présidence kende nga moko na kobenga yo mukolo elandi aye kobenga ngai oyaka ntango nakomi oyebi ke depuis nasali na yo nazolala te nazomisentir bien te vraiment nazoyeba te ngabi me yo oza na mwasi kitoko makasi odia mwasi no na ndako aza mwasi kitoko ya visage arépondre ngabi aza kitoko ya visage ngabi me sikoyo nazoyeba te papa avec idée na yo ezanga bi na pesa ko respect makasi depuis na eloko salinga naza na respect ata moko te ko epa na yo nazovande pa bato na kio ebisa ebisi ndeko na ngai ya mobali Paul avant que tu n'ayebisa Paul ayebisi nga bi non omoni abandi kolenga mokalo omoni soki ondimi nakopesa mikanda na yo me nazosentir mwasi wana na ndako te omoni makambo na sentir epa na yo to abandi 19h ntango nakei nayebisi Paul nayebisi ndeko na ngai nazongi na 19h ntango nazongi na 19h nakoti na kati ntango nakoti na kati namoni avec abendi bureau na ye abendi aza na kamwa ovove na ye moko boye ya couleur ya ezokende crise net mwa chocolat net crise boye atia yango na mesa ngabi bon yo mpe ozalaka na munduki abi eza mpona protection nanga sikoyo nabi eza mpona protection obimisi mpo obetanga masasi ubi osalanga nini non
na osali lokote atelemi a bloqué porte malembe a bloqué porte malembe alobi na makambo ko swana te ko bunda te naza na posa olongola bilamba tellement na mona ki muntu ki wana nazala ki déjà bien te après na bangi na ngai ngabi no muku naza capable ya kosala mutu mabe na longola bilamba muku na kushana ngai lisusu même c'est ok ukushana nga 2 fois nazola la libanda na bien pour l'amour de Dieu pianga nano atambongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana ebisi pesa nga na atambongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana nazola na mwana nesika bien te muku na lobi na nga ok ndenge za bongo nga moko na ozwelo place ya kovanda naza na cop moko na saili na présidence nazo la présidence signé document wana bazo libérer na $500,000 na okatelo ata 100,000 ou 50,000 o badokene makambo no en Chine anatanda na landela na makambo ya lupango na website que na peso na lupango msueza en face na nga o ifala landela pour na changer ba document wana pour bato ba déranger ote Monique, nazaki na état de faiblesse, nazaki na eloko muso osala te, nazaki na mutu akoyede ngai te, nga moko nde mutu na edaka famille na nga mutu na sunga famille na nga. Tout le monde o bayebi nga bayebi makambo nyonso. Ba musuku tu na betela ba ebele kutu bayebi ba histoire oyo. Après muku na baki ozwela nga hotel moko na Bandal sima ya wenze wana ya Bandal wana. Nazaki kutu na ba contact ya bato hotel wana. Nga bino place bino bozweli ngai te na kovanda awate na kovanda na hotel o awate ngabino bo pesa nga ba document na nga ya mikanda lo pa mbala ngo bie bo bimisa ta locataire moko likolo wana bo changa pe ata likolo wana na vanda nano anatanda tengo lobi ke ozo préparer mikanda pour pesa ngai ok na solo nano na bana mususu wana tango na kei moko na mesana ko pianga ba $50 na ba $100 na ya pianga $50 ya ba $10 na sina kushene 2 fois sikoyo ayeko benga ngai o mamicho abenga kanaka mamicho oza wapi ngabi nazana ndako yaka to solola tango na komi wana omoni na sololi na banda wana na expliquer bango makambo nyonso tout déjà pour na ko inviter ba problème na sololi na bango na expliquer bango déjà makambo nyonso tout déjà bana wana baza d'accord oyebi ke bana wana baza bato bandundu mwana wana mususu wana azwaki ba document wana avana zwango a changer kinano ba kombo makambo ebele nde na kitaki obotola yango nazobuna na na changer ngo na chango na kombo na yo après na chape na bana pour que yo za la peine intérêt na kati wana vanda kaka calme nanga nazobunda pona yo nga nazo changer vie na yo ko bangelo ko ata moko te ok problème ezate nazongi ndako tango apesi nga 50,000 na futa transport nazongi ndako tango nazongi ndako na vandi après une semaine abengi ngai oyebi ke oza wapi mamicho oza wapi ngabi nazana ndako yaka na bureau oyako zambongo ya kolia tango nakomi abengi secrétaire na ye Jérémie a une fongoli coffre. Jérémie a mis simbongo 150,000 francs à pesier. Ya francs. Azimbongo wana a pesingai. De 1. Ngabi sikoyo papa veut que nazo comprendre idée na yote. Na yebisa kiyo bo pesa ngambongo soit na lokana no place ya kovanda nazo souffrir na mwana. Après bo pesa ngai mikanda parcelle to lukato bunda parce que bana ya banda nga baza d'accord pour to teka lopango wana mutu na mutu azo par na yenga azo par na nga so na lukela mwana en côté mususu sokini parce que mukuna lubi na nga OK problème ezate na utali likambo wana. Mais yo dimaka makambo nyonso nga nazo biso parce que nga mutu nazo gérer makambo nyonso to moko na ko benga ngai alakisi nga document moko tokomaki na présidence pour na makambo ya mbongo basignaki mais eza nasalaki erreur balobi na ranger yango abengi maître na ye Roger maître ozosala yo nazo ranger nini document papa eza pona nini eza pona mbongo na présidence abiongo omoni makambo nazo sala oyo nazo combattre kabila oyo nazo finga kabila bakanga kabila oyo donc yango nde komi na mato ya président alingi apesa ngai mbongo Papi me muto a cause la zoko sane na kombo ya président swali nga peso mbongo akoki kolaka yo ngabi eza makambo na ye azo sala makambo na ye ngabi omuninga alobi nga omuninga na makambo nyonso nga nazo sala oyo ata mokili oyebisi mokili nini muto ata mokuta kondimela nga ponga nazo combattre ennemi ya Congo ngabi nga aza politicien te papa nga aza nga individu mutu normal naza na posa opesa ngai droit na ngai
esili susi na ngai yango wana o na kokokisa droit na yo problème ezate moko na ye ko benga ngai yaka na bureau abando benga nga vraiment chaque jour abando benga nga chaque fois mami olamuki bien oza bien aye ko benga ngai mukolo mususu o oyebi namoni non avandaki na bureau avandaki na kiti na ye namoni aye kotenga na vandaki asimbi ngai na lipeka donc asimbi ngai na lipeka Jeremy aye a Bedford secrétaire na ye ayebisi ye mama aza libanda mwasi na ye oza aye après abengi nini maître kota nano pour tout à la misate pour que eloko moko ya mabe ezala te ayebisi secrétaire na ye ke yebisa ye kotela na porte ya nsima mwasi na ye ntango akota na porte ya nsima mwasi na ye akuta ngai na vwandi na mukuna na ye mwasi aye mpe avwandi na kiti ayebisi mwasi na ye abi oye kosala nini awa omoni ke nazosolola te bima kende mwasi abimi na ye kozwa no abi bima kende nazozela baye kotikelanga so baye kotikelanga oya ozwa nayebi te soki ayeki kozwa nini te so diza maître na ye ayebisaki ngai ke mwasi na ye ke ozwa bongo ya kosomba provision ya ndako ok mwasi abimi na ye akei na ye totikali ntango totikali maître abimi atali mwa mouvement libanda atrouve ke mwasi akei na ye mokona akangi porte aye abando simanga na lipeka ntango abando simanga na lipeka nayebisi papa efe kolingi osala nini oh non nalingi nasala eloko te oyebi deja ke nasi nasala no deja 2 fois mobimba eloko nini okobanga lisusu awa ngabi papa efe ndeko na nga moko ayebisi ngabi nasala yango te mpo okokomisa nga instrument na yo kopesa nga eloko ata moko te obanda kokosanga parce que osalaka baaventure ebele voilà oh ndeko na yo nazokosa yo azokela motema mabe boye makambo ebele nayebi me finalement ayebisa nga nanu susi na yo eza nini oh susi na ngai oyeba ngo kaka nasiliki nafungoli porte wana nabimi na kei ntango nabimi na kei obetela ndeko na nga namemi ngai epa mokonzi moko boye nakotanga komba mokonzi wana te mokonzi wana alobi na ngai me oza na bapreuve te ifale ozala na bapreuve pour ke tobenga ye tolakisa ye na miniti moko naza monoko makasi akowangana na ye eza likambo ya nini te toza na poso tosolola toyebisa ye ke makambo asali eza mabe apesa yo document ya mobali na yo après atika vi na yo nabi na osala ndenini o ifale tozala na preuve parce que eloko ezolakisa ke obimi na ye eza nango te naye kobenga mokuna ntango nabengi mokuna oza wapi oyo naza na ndako naki ebiro oza na posa na nganga biwi nayo na posa na yo lelo oyoki mpe posa na nganga biwi nayoki posa na yo ntango nakomi na biro nayebisa siko yebisanga nano mpo opesanga badokima wana olingi nini évêque soki na kushino ya suka oyo nazojire ke ya suka oyo nakopesa yo ya solo ya suka okopesa abi omoni kofu wana eza na misa wana eza badokima wana ntango namoni na ngai nini papier wana eza nini babenga nini eza farde moko ezaki bleu eza couleur ya bleu ya makasi te abi badocument no eza na kati wana nga moko nasamba lisusu te alongola bilamba asala ntango asali nasota nazwa document natala boye document mosusu yango te abi nasali ere nabosani document wana na ndako yaka lobi na 19h 3 fois mobimba lobi na 19h na ye na vanda wana ti 0h bakotisa ngai te naye komona ya maître na ye aye koya kota na moto konaki notika yo veka aza azosala baémission oye alobi akotisi ngai na motuka aye atiki ngai ntango atiki ngai azonga na ye lobi wana nabengi azwi telefone te ok problème eza te natiki eleki 3 jours naye kobenga ye azwi telefone babi papa okomi ozo azwi telefone te oh non telefone na ngai eza sur contrôle bazocontrôle telefone na ngai yango nazoboya kozwa baapele boyeboye makambo ebele azoyebisa ngai ok problème eza te mais olobi nini olobaki na ye kozwa badocument na alobi na ngai ok problème eza te oza wapi boze
abinanga ok problème ezate ozawapi na ibise na zana ndako oh ok tokutana kasi na station ma campagne non ayibisinga yaka na bureau ngabino na bureau wana za fatigué chaque fois kushaka na bureau wana pesa place zo sambelela batu na lingi na na bureau na yote na oya na bureau na yote parce que na komaki na idée yake na lukana zo ma preuve moko boye buke apesa nga ba document na ngai na ndanga moko ya mabete alobi na nga ok tokutana na station ma campagne na 9h na komi na station ma campagne na 9h aye na dip na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na météo ayebisi nga bi oyebi ke nazala na ndako na nga moko na météo awo nasali sambla nga bino nayebaka na ngai te mais nayoka bamemir ke azala na ndako na météo mais nayebi na nga place ndako na ye eza te parce que mobali na nga mpe asomba mpe ndako moko na météo wana babotola ye. Après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai na kitisa mutu na se na tunangi tokende api le ka tokende ka mona place tokende na météo na lupango na ngai tokoti na ayebisi ngai na batama na se na batama mpo sentinelle ya mona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka puisini yango oyo na ndenga nsima aparke namoni abaluki na sima abendi coffre na abimisi orovove na ye wana aye nango na kiti ya sima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya sima na achango na kati wana ayebisi nga bi baluka liboso ye baluka na sima tango na baluki na sima namoni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi oh sikoyo awa obengi ngai po toya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga ba document na ngai oh talela ngai nepsi ok na lingi na suba nazaki na posi ntango aloba ndenge na suba wana po ke afongola na kita na kima na nga apesi nga 2 sachet abi na nga suba abi ok nga moko naki obwaka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino avo kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala sambelela ye ntango azosambela nga binono nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina mekana nokofilme muku na oyo poke nalatie image ya kobanga apesa ngai mekana nga parcelle natie kamera na bundubundi nazalaki kutu nayiletiki kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatelaki ngai 46 minutes yabi oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye mikolo na kushena na biro ozalaka boye te abi pona na l'action nyonso ke na lingi yo nga bino osokomi mukolo biloko abo mukolo muso kende okufa likolo ya mwasi mususu ono nazana ba café moko boye na mielaka ya bayende na soma kaona galaxy eza café moko na miel bateka kango eza na miel ya onde na mielaka eza nango ndenge moko ya mabete OK asali makambo neta mwasisi mais olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozo silano o libéré ngai obisinga kutokopesa nga na mbongo libéré nga kasi nga na kamatanzela na nga na kene o na yibisi otalela ngai eza mbenda subi eza nga bino na mbenda so pona problème ne tellement azalaki aza brutal moko akosakana te na bando banga yi alati asilisa alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayibisi nga bi kita na kiti ya liboso tango na kiti ya liboso alalisi kiti po bafongola porte to bima kote akende na masuba na ngai na mwana place abwakela masuba na ngai te na yebisi elengi na bwaka masuba aboyi mais to bwaka ngo na nzela bino nga moko na yebi place na ke bwaka ngo eza bien te kubwaka masuba na nzela après ayebisi nga bi mikando na bosana ngo na bureau na église to kende na bureau na église tango tokomi na ye na po moko ezalaka oleki station ma campagne ozokita po moko ezalaka fo kita na bandal wana ayebisi nga bina kita awa bato bazate
o kita yo zwa taxi soto ke no mbala moko ba to comprendre ba bezwa taxi o landanga ta on a kiti dans un taxi pona landa ye mukuna kimangai akima na mutuka kotela nzela mususu akenda na kenda ti na bureau na vanda na bureau ti 0h mungu na yate na benga ya zo téléphone te na zongi ndako aye ko benga ye après 3 jours na sali SMS na bi OK kantia vina ye mobimba mobali na nga vina ye mobimba bonzela ki ona église wana o gagner mbongo ebele sima na ye sima pa prophétie na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi pena bana mwana ya kantia yango pona mutema mabe na yo balingaki basalo chantage okomo pesa bango mbongo pour que baloba eloko te balingaki bakende kolobela ngo na molire pa bana o pesa bango mbongo ko baloba eloko te oyepe osakani na nga mama moninga akufi lelo azate okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyokozwa na mwasi na ye olobi asa akufi déjà OK ndenge za boso pesi nga mikanda lopango te après okuche na ngai sans préservatif na yebite eloko nini otiki kati na nga na yebite eloko nini otiki kati na nga pour la santé nanga il fallait pas ça la ngana le examen pour la santé nanga de 1 moko na lukisanga ya tinda ba avocat na ye atindelanga bato o aya to solola boye mokozi wana abengisa mukuna asolola na mukuna yebisa ye mokonzi aliboso na kedo na ko bengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soit 10 ans aza déjà na ba preuve na yo pesa ye mikanda ya lopango soki olobaki okosalisa ye yo kutolobaki okopesa lopango mosusu libere mwana wana asala vie na ye oyebiki azalaki mwasi ya mwana na yo makambo osali oyo eza soni mukuna alelaka papa na ngai ezama yese sopani limbisa na kosala yango na kosala makambo nyonso to akoyebisa ngai lobi tango tozongi lobi wana mukuna benga na bureau na ye apesi nga $1000 oluka ndako abengi mon commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka Constant mema ye boluka na ye ndako onda kwa ngo ya kombi ata ya 300 mais garantie zo kokote toki ozonda komoko 350 babengi ye no yo zonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango nazela na ko benga Constant wa lobio muko na bengi nga zimbongo wana ngabi ya bon azimbongo problème ezate na boye ko so monsieur pas mokozi wana nazotalela ye après na ye omona eloko te moko na bandi menace nanga place nazalaki mokolonda kwa na benganinga maître na yaki asolo ina ya lebi papa yo moko akamsozo banga te atende ngolobi olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebite makambo mwana mwasi aza nango ata so expliquer mokili mobimba mutu akondimelo aza na ete papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais poni okoluka na ete pona nini mokona alobi mutu no ezali kusala bien abandi okangela ninga mesani kokangela ye wana abisi wana deja nazo gérer yaza na maboko nanga soki na pesi ye mbongo ma akokima na akokende ndenge azana ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye kaka mais gérer et puis ça tant bon azo moyen de vivre azala bien quand même alinité après maître na ye ko ipsanga via lobby ndenge babengani okuna oluka place moko hôtel na novanda pona une semaine bazo misele mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na komo ya bato ya président Fouachi président le bien opesa ye mbongo boye zela babengana kinga déjà place nazalaki nazaki na mwana libanda na ndimaki na kiovanda na hôtel wana tango na vandi na hôtel akomi après 3 jours akotini na ngata $50 akotindela 50 000 akotindela ngai $100 et pas mettre na ye nazaki na moyen de vivre te na monaki naza na esika okende te na vandaki na ngana
après na yekoloba mais papa nazo comprendre loko to na sina solo na banda wana déjà ko kende sui pas mutu wana te abandi ko diaboliser ngai pa mokonzi wana alobi na yo kutoza kuluna oza kuno pona ni ko filmer ngai alobi a critiquer yo alobi mabe pona yo ko kende sukuna te batwana baza ba escroc ngai mutu na bino ko sala abandi ko diaboliser ngai namoni mutiko tango alobi bongo ngai po mais mutongo ndeko na bandi amimi ngai pa na ye mais mutongo ko miolo basuma be pona nga pona ni so binga sur téléphone te mokonzi ngo ko benga sur téléphone te azaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD azana ye azalaki azana ye ka mokonzi ya compagnie moko boy après naye kovanda nanga moko nazo pesa subonga bato hotel te bonga kolia izate bato hotel bakomi menace na ngai naluki elobi na koki osala ngai bino ndenge ya lingi kimi ezala te maître na ye wana tindi ngai nakende kokangisa ye na justice abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye naye kokende na kabine moko epa maître Kabengele asolo na maître Kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye natindela ye te nga moko nde nazalaki na biloko nanga alobi nanga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke botika obengako asali mabe tokende nanu epa papa moko poker nini kombo papa nani nini poker alors naza en direct mwana yambo oza tozokata live nde ozobenga boye s'il vous plaît zela komona eso ya komona ekimi tokende pa procure wana na solo na epo bango baza bakonzi moko baza bapapa moko ya baluba ya kala nazokende kokangisa te mais nazokende nanu kosolo na ye en tant que papa pour que lelo so bayoki naza na mokunda na justice moto ata moko taye kokondane ngai parce que eloko mokunda asali oyo eza violence oyo asali yo nanu abuse na yo après apesa droit na yo alingi opesa savoir tokuma abengi papa wana procure wana azwi téléphone tokomi epa procure abandi expliquer procure alakisi ye alobi nengaki nakanga mokunda wana na dossier moko boye aesoka mpona lopango asala teti moto abondela ngai natika eza paster na ngai boye abenga paster Mbakadi paster nde asengela ye natika ye mais mokunda eloko asali oyo eza bien te akoko osala betise asali te boye ata balobi yo ozobunda mpona mboka ata balobi soki mpona nini akosala boye te aye obenga mokunda abengi mukuna bayebisanga mukuna yepa ni na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngai te baye ko fixer ya rendez-vous tokutana na pasteur abengi procureur na abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana na pasteur wana pasteur Mbakadi na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesaki rendez-vous 9h mukuna akoma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandikolo makambo nyonso pasteur wana asenga makambo eza makambo esuni mama eza mpona réputation na biso nyonso kosala bongo te nga moko na obunda na trouver solution mukuna ye na document ya lopango apesi procureur procureur da simba mikanda lopango ya simba yango tenga bino apesa ngai non comme on eza na kati te eza comme bana il fallait apesa mais bien sûr même soko mbo eza te mobali ya somaki lopango afa bala ngai tenga komaki na démarche yake atia pe komona ngai na kati na mwana nda yake ko bela wana ozoyoka pesa ngai document ngana simba mukuna boya bi ezale pas procureur OK problème ezate ezali pas procureur yo pe ozopesa téléphone nga bino website nga lelo te kinga na opesa téléphone abino ozotika téléphone awa et direct na ya panta ya JP pasuki tamo direct ya JP pasuki na lobby na tamo direct ya JP pasuki ezalaki na pasola ki na nini pour que na ki mana téléphone bako to na téléphone bako sanga ndenge ya pesi mikanda te ya lopango naza na confiance te bako sanga babo to na téléphone ba pesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na télé wana ba bambeli ngai nini turette ya JP na zongi su na kati ya bureau wana
Tant on a zongi ba yebisi ngana cha téléphone à mesa. Na cha téléphone à mesa. Au prix à téléphone eza combien na yebisi bango parce que ya mangi mo lobi OK ngai na zu charge ya téléphone, ngana zo peso mbongo ya téléphone. Yemu kuna azo charge ya bato ya hôtel, apeso mbongo ya la kakiyo, apesa na mikanda ya lupango. Ceux qui a kopesa na lupango apesa ki ala kakiyo apesa yo. Moko no za d'accord, oui na za d'accord. Okopesa na kopesa. To solo liwa. Okopesa na kopesa. Patinyo se bakipokera kena mikanda alobi na nga kendo solo na bana wana bo signer protocole d'accord memela nga bango bo signer protocole d'accord pour boteka lupa. Tango na ko memela ye bana pokera zo ebisa bana na misu na ngai ke ngai na za na droit na lupango wana te. Po kombo na ngai za na kati wana te bana wana nde bazana droit soki balingi bakopesa nga pe quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ko ute pa na bana ngabi o biso na bana toyoka na déjà ke toteka lopanga na 50% bango bazo 50%. Tango tokena bango e pa pokena ba noko na bango mpokera ke ko diaboliser bana. Ngabi ah bon nazomona lâche moko likoloa. Alobi boye a soi-disant maître na yo azo sambela caméra na prison donc